Mesdames et messieurs, pour revenir dans notre sujet, nous recevrons de nouveau Maître Ebende qui a gardé une grande surprise pour vous. Et je vous propose de suivre avec Christelle Maswaku, le patron de la chaîne. Et on se retrouve juste après. Maintenant, l'isolo, donc l'isolo coûte à gravité. Les lois ezaka chaud na chaud. Le numéro grave est déjà pour moni li boulou n'engeza awa. Les lois mettre au côté awa, tout au kundaye. Après tout, yebi. Soka na évité d'abord tu as connecté yona nous s'abonner te faire l'effort d'abonner toi na maître bonjour voilà public le sur talayo ba fan na trop na poto bazo linga yo trop bazana besoin ba mona maître tout ça la démonstration et le ko le bela bango déjà en entrée de jeu bon vraiment mingi le bezate bateau yo ba mona ba yebi ba mona bateau pe nani ba mona te batala na sala voyage nazo sala na kanisi population ya libre job bango donc ya na miso bateau donc voyage nazo sala tant bazo kundanga bozo filmer tant bazo tia mabele mais tant bazo sisa bateau faut ba poussana parce que y a la vie ou la mort donc nazo kenda voilà donc bateau ba poussana bozo tala bino mo mona comment tozo kunda mettre les loto kundi na mabele après abimi lisusu de boutique à la côté mettre avant déjà payer un numéro na bateau parce que yo a un problème on a besoin mettre intervenir na problème na yo problème no sozanango et ça lobela ka maladie no sokobela sokobengi ka mettre na numéro na ye mala moko bo solo li pisi kana sozali na poto na wapi obengi ka numéro à mettre numéro mala moko déjà 06 869 30 90 voilà 06 869 30 90 boza ebele déjà tout décoller. Voilà, c'est parti maître. Au cours, on a déjà ma démonstration. Il y a l'élo au bon ici là et biso. C'est beaucoup mieux, hein. Deux jours à moi, c'est ma bouée.
ozongi na ndako parce que kote nyonso to basala tozwaka ba est-ce que ozongi na ndako
Tout ça, maître A, tu betali solo. Maître Boni. Bon, qui m'a vraiment allé? Qui m'y est allé? Est-ce que comme on maître Bende minute déjà pour conduire boye? Et le cas est-ce que ils ont gambouté boye l'ingambo bemisanga toni? Bon, ce que les gens ont été là, oh, pas lingi ache spina et a pe pour na nenge na emimisa biso ngambo ko simba te parce que oya koti na kati wana awa tozomona bato ebele bato mosusu mpe o biso tozomona o baye mpo na sécurité na ye moye bato mosusu bamona bango donc awa eza nde likambo na ye na bakoko na ye nde bakati na ye eza bapouvoir na ye azomeka batalent na ye alakisa na le monde ke no bacomprendre asi bomonaki déjà ebele okuta eza ebandeli te ya grave ebele se asala donc oyo eza kaka komeka mo eloko moko boya moke na niveau oyo amati lisusu oyo akomi nango mpo le monde na Paris na wapi tutututu na Congo Kinshasa tutu même na Brazzaville ndenge tozawa na Angola partout dans le monde bacomprendre que non tozali biso tu bato me moto na moto abotama na makambo na ye asalama na makambo na ye na miniti oyo tozosolanga na yo boye na kati kuna aza susu ebende te akozala oyo peut-être nsima lobi bomonaki batina corbia baketika na etatelo mais aza deya na kati ya mboka bancetre kuna oyo bazosola kuna eyebi kaka ye moko parce que nzoto ya moto bazwa yango na ndenge baje te ya na bato mosusu akomonake no lokwa bavantire tutututu espérance oyo ndeko na biso akomi nango ntina dui volonté na yaka boye seke nga mpe na besoin na ye bape lisusu mwa secret moko boye yango wana naza awa donc tembe vomi ezala pena mingi quand ndenge maître alobi eza réalité biso mpe tozovivre réalité wana ya makambo montage te eza pena makambo toza pena na bato nyonso ya population eza awa bapapa na biso baza awa bamama na biso baza awa bajeune garçon baza awa bajeune fille baza awa bato ebele baza awa bazomona parce que soki ezalaki aventure je ne pense pas que bakoki koya kolekisa bato na bango awa donc lokola baye awa seki eza vraiment réalité nalingi nazwa mpe maire parce que esenga mwa parité tosoli na mobali tozwa mpe mwa liloba ya mwasi mpe afe tokozwa yo voilà mama mbote mama mbote otalika caméra epesi kombono nani mama kombo nanga Virginie mama Virginie est-ce que oyebi maître Bende nayebi bien oyebi bien sikoyo est-ce que makambo ozosala eza aventure toni parce que yo maloba no mwasi mpe bakondima mpena makala bien bon ekoza baaventure te mpo nga namona baspectacle na ebele nayebi bien donc eya nango mpe montage te eyali réalité à part baspectacle oyo est-ce que bato oyo bazala na problème neti ya mamaladi babikaka mpe oui namona mpe ebele asalisa ebele oyo nga nakotanga kutu na bakombo baza ebele me mingi mpe bayebi bango te namona nanu asalisa bambasu atambusa kutu mutu atambusi mutu oui namona yango na ndako na ye awa atambusa mutu mpenza boye mutu ayaki na beki matiki beki mpa koma otambola mpe ti lelo namona mutu yango otambola. Donc, mesdames et messieurs, vous avez partout, vous comprenez déjà. Isabelle Mboma, depuis Paris, je te salue, ma nièce. Tu es déjà connectée. Makambo, et ça, c'est en réalité. Parce que tu as témoignage à battre, tu as témoigner. Donc, c'est que c'est vraiment réalité. Merci beaucoup, maman. Père Nabiso Aye, Père Anamwa Liloba, Loba, Papa Mbote. Mbote. C'est quand même qu'on a simbela, yo, ils appellent bien. Makambo no sezo leka ayo ko loba nini kwa bon makambo eza koleka na koko nyonga te eza makambo solo parce tout d'abord le bosonga na telemi ngana papa na boti papa aboti maître Bende. OK, d'accord. Donc vous voyez on a maître Bende ça na soutien à papa na ye parce que on l'a même vu na ba image bomo nango ye moko papa azokunda mwana donc c'est qu'ils aventure te papa ye moko ye yo papa siko esala ko ndeni ko mona mwana na yo moko akomi na dimension oyo. Bon, maintenant ngai esala ngai esengo parce moto na moto na branche na ye esengo makasi komona siko mona mwana nenda ba clip net ya koga mwana zo pelisa moto na mutu asimi banyoka je comme la parler koga mon vieux je te salue là où tu es donc Christelle kana boulot na terrain kan ndengo yebi et ça ko ndeni komona na ba clip bon ezali hasard te pote déjà na sina yeba mo mesano ya mwana na ngai ngamo na sina vivre ngo comme que na yaka ka souvent ate ba batole ba ko yeba ngati mais le ba ko mona oh papa na ye ngawu ya ko oh papa na so na yaka oh moninga na ngai na vani ka ba na telimina ki bon maintenant na mona ki que affection il faut zonga na ka utala mwana nga souvent mais na sepeli makasi le na moni na sepeli makasi. Mesdames et messieurs, restez connectés sur Africa Unity Télévision. Bino nan vous abonnez, faites un effort de vous abonner pour que vous ne manquiez de rien comme news de Brazzaville. Christelle Massoko toujours na kata Brazzaville, Kin Brazzaville Luanda et ça vous rappelle na kata Africa Unity Télévision. Donc vous avez belé, merci beaucoup à celle qu'on appelle Merlin Kiameso, chroniqueuse ya makasi. On pense nanga toujours les minutes aux na si ma caméra maman
Louise Batanzoni mère na biso pena ma bokilo yo place aux ali pena melaka maya pio. Donc merci beaucoup pour tout ce que nous suivez. Botika la connecté, tout la maître to kundi. On ne sait pas. Agoye la bisoni na jobi mère agoye la bisoni on ne sait pas. Voilà, mesdames et messieurs, plus d'une heure du temps. Maître Azaki na sama belé, les lots de minutes déjà salissine que non. Azobi ma papa, yo minute yo. Maître Kalata azobi ma dana, tout le monde déjà ba longa dama belé kuna. To espérer na nini, to zela nini. Mais to zela nini za bokoko. Bokoko. Wana bokoko ya siki bokoko. Yona calamité bozo mona ndinga zobi. Bokoko ngo banga papa Boko banga te parce que ya bokoko. Lokola yoza papa na ye, est-ce que na famille est-ce que makambo eza na ligne ya famille na bino ou bien bon azui on a ndinga famille ou bien azui on a ba recherche personnelle koko oyo koko papa oyo aboti koko na biso aboti papa akinganga monene ya nzopi bon kota bon mama na ye parce que mama na ya mombeti voilà bazali pe ba nganga minene. Vous comprenez? Très bien. Voilà, deux alibos koko na kati ya famille. Deux côté maternel, paternel. Donc yango pena il a été déjà beaucoup kwa famille. Il a tié ezalité ya makilate alia motote so kolia kasangali ngai mais ngai na leo envie. Papa za envie. Ouais, alia motote na na baleki pe na boti bango set tout bali. Donc mesdames et messieurs potika la collecte tout ça ka pembe na papa za la ka wana toujours tala ndenge nini bazolo ngada mabele pour que tout le monde ndenge nini mettre à combien. Il m'a prometté qu'il biso que non ngana sala spectacle au batu balia ayana biloko belé pour que population oyé awa nyonso pas basé belé mais tu peux tourner la caméra pour que batu nyonso ba ndeko nyonso ba mona comment les gens sont réunis ici autour ya maître belé tout le monde qu'est-ce qui va nous amener makamoni na sika koya nango. Donc voilà besoin moi déjà batu basé belé bayo kozela kaka maître ebende abima donc tokunda kiye kala mingi te tout le monde déjà mettre kuna zolonga dama belé ils appellent somo papa ils appellent somo voilà d'accord merci beaucoup na restaurant le confort le réconfort yango nezo sala ke biso tozala déjà bon on a de la publicité na bango ngezo leka ça dit baza partenaire oyo ba soutenir émission oyo voilà botika la connecter yaka yo moko voilà tout ça pendant de comme ce soir bande basé belé et ça l'on comme on a mettre belé to kundi kalata zo bima awa bon ça les sengo parce que a blog a message déjà non a message déjà non a message déjà en salle dans salle en plusieurs fois et logo déjà message non voilà ce qu'on a bande ko baso tala baso douter yo ko lo bana bango nini ba baso douter ba mo ni ça aventure yo ko lo bana bango ya aventure en ngote a soana déjà moto mais là poison a missionnaire ameli ça peut moto kisi poison bima pe moto ameli donc moto ameli poison na misu na ye poison bacha poison na masanga ipa big simoton yo monango na monango o kitapo tuni bato pe ba vanja ba lobana pe ba bon bengela ngana mutu soko wako témoin ko ndimaka ya solo mutu moka mela poison wako zala awa nga pena en tout cas na Saint-Pierre je sais pas yaya moi si yaka pardon yaka voilà donc tozana bato belé awa ya mbote papa comment on appelle la caméra comment on a signé les toki voilà oui mettre béné bien oui na bien vrai bien est-ce que makamwa zo sala awa eza ya solo to lokuta ko bato ba la musu ba douter eza ya solo to lokuta eza ya solo parce que asala kango med foya ba kamone ya mesam nango siko eloko nino yo mona déjà oyo nga na mona eza ba spectacle ya ko bimisa biloko moi ba téléphone ya ko lia moi biloko ebele ye posa da téléphone moko na sa zo oui ba sardine na sa jo ya ko lia pe olia pe okufa te na kufa te papa ya biloko mokili et biloko mokili merci beaucoup tolinga tous témoignage no pour ça la peine bien bande la biso voilà voilà déjà il est déjà là moi je prends la caméra mesdames et messieurs restez connectés sur Africa Unity Télévision pour que vos agneaux ouais d'accord il est là Bato bele bachaka tembe. Bato bachaka.
Mets le bénin à Robimawa. Voilà. Regarde, il s'appelle Moussa. Tiens, c'est. Voilà, ça me donne vraiment. Non, avec le corps, c'est pas ici. Voilà. Abimina biloko ebele oyo akotaki nango te. Toujours. Força.
Bende Molasso. Ouais. Berlin. Wapi Beni? Beni Azaka, deuxième caméra. Ouais, Beni Azaka. Bokoko toujours. Muito força. Énergie. Mais comme ça là même ça fait c'est quoi? Pourquoi quand on retard? Je suis accompagné la santé. Et Simba. Muito força. Mesdames et messieurs, vous avez belé bolandi biso partout dans le monde. Bon mona ki ndenge tokunda ki maître, bon moni ndenge nini abimi na sa mabele, to me reçoana ye maître. Na sa mabele pena ni nango okuta nango kuna parce que to moni makamono se changer. Okota ki na bilamba, to moni bilamba ngo eza souté, okota na makamu souté, to moni obimi nango ezaki ni nango pena. Mystère wana expliquer na bandeko bazo lando bayeba. Balobi bokoko. Bokoko eza. Voilà. Tabo mona ke ndoki alongoli awa ndoki akolongwa na donc akioloka na poto. Ouais. Yango wana ezalaka bokoko. Mais bo ba moni na oti voyage musika. Na kati na se na se kuna ya mabele ya na chaleur. Chaleur hein. Chaleur eza penza ya tembe. Donc na se kuna eza misika. Donc neti eza wana nayebi na koloba te ka bakonzi bango batala tomonaka bamission o babengi bamaître babengi bwete nga na sous-estimé moto te bokoko ezali bokoko ekesani babenga bango totutana tolakisa bacapacité de oza na besoin pena baluka motu moko aza pena makambo bosala pena na ye duo pena botala na soki makambo esimba to ndeni c'est bengi pena maître moko ponga na ba maître belé de ba boss nanga pe bako contribuer ba pesi mbongo moto zui mutu même na kin aye awa uniquement pour kutana maître bende ya incanté yo pour ça les incantations na ndenge na yo bomoni soki po na kin na bangaka na bangala nga moto te na banga moto te na sonsa ni bo ba yebi bende ba yebi ngai na lobaka na eli pire petit comme enfant chéri ya edi soko tite me ba job ba photo au zoomé au talio moko wana papa na pesi déjà mbote papa nanga edingwe et déjà je vois Dieu merci edingwe en direct na Belgique wana Kacher monene oyo a ça la peut fierté le Congo donc le papa na yo pena edingwe na lobi wana pio vient ngai pio vient nanga donc doa obeng sanga ba voyage na kenda do ba lobi motaza na ngwa lobaka te donc na otuele kana nga na mona kaka ko buma côté moto côté nanga ya le kwa lianti parce que tango na problème yeba ko lia yeba ko mela yeba pe moi molili moko boy et donc ngwana mona ka na linga mingi au montant ba to basala nga ba mabe na sekana nga parce que trop de confiance attire les dangers mais moto yo fana yo so yebina ezama ele
Si on a bateau batalon à niveau poto et belé bazar ma problème babela bambasu babela malade ndenge na ndenge ti le solution je m'arrêter qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon le kola mbasu mbasu déjà et bateau so ba moni même na ba profil nanga ba landi ba omona pona sali sa bambasu grave omona même donc mon coup à penzer za libanda na donc si le kolo normal yo pour omona son défaut mota boukan même 2 fois nako le boko ki l'hôpital te simonté na otiomba ndipe normal hein donc il zonga normal no ba tioli bende na likolo pour le bende suka nango fo ba pasola mais ya biso bokoko e kaba mbandi ba nzete nyonso basala oyo ya bloc à valeur. Donc je profite déjà de souhaiter bonne guérison à toi. Couche à jeter, l'animateur, il y a Extra Musica. D'ailleurs, on a déjà comment on est descendu jusque chez lui pour le voir. À Zapé, je crois que ceux qui côté à Zakoune Simbité, on a auto kaye pena na yene beti pas mettre bende, ça la peine bien makasi. Merci beaucoup na bandeko so talabiso en direct dans Londres. Papa Patrick Mbou, na maman Clarisse Toumbe, vous avez vraiment ébélé pour tala makamninge zoleka. Babi awa aventure ezate awa mise en scène ezalaki tout ça vraiment na mise sur batonner sa population ezawa ezota la biso donc on n'a même pas intérêt à ça l'aventure parce que ba moni déjà ndenge ni to kotaki mettre na sama bele bango so bazaki ba témoin ba moni ndenge ni na bimi to mo biloko musu bagisa mi mettre ba biloko uti wapi okota na ngote pouvoir ba koko ya katembete donc ba décorer ngo depuis côté na voyage kuna de sengara na bima ko voyage ngo kenda ti wapi yoko ebate bon esoko lingi ebakoki babenda lisu mabele batingana ataka 10 minutes na kati après tout bacha yo nanga tokota nani kaka ka mete yo kenanga parce que na bato misu ba oloba oh boy po mabele za molungi mabele za molungi mete biga vieza mabele vieza nanu te na oluka ta courage na population landi belé ba mo ba mo bon est-ce que courageux mo gaza ko kota na maître siko courageux mo gaza c'est courageux mo gazali ozo teme bandeko bo là on a déjà boyebi déjà na première émission maître Azwaki kaka masanga na première émission maître Azwaki Grenadine ayebi ngai na komisa ngo masanga mila abeta invocation bo moni ndenge ko masanga mila alo ba pesa nga na mela na boyaki lelo passé nga to kota su masanga kutu na koko mela na nga mo mukeme na boyaki o sikwa libulu bakundinga vieza nanu maître vieza nanu basala bandi ba tala yo message ni ko pesa bango capital pour na jour alelo bon message na ko pesa bango balobi ndoki bakima ka été voilà ndoki faut à la pire parce que ce qu'on a pire ndoki moyen ndoki a lieu à été ndoki faut que à la pire ko kima été ndoki faut à la pire ce que kima est ndoki a lieu mais ce qu'on a pire ndoki a lieu. Voilà, rappelez malamoko numéro na yo na ba téléspectateurs bazo landa biso bande ko Lubumbashi na Malika télévision bande ko sur Africa Uni télévision partout ba télévision na monde rappelez numéro mutoza na besoin ko contacter par rapport à situation na yo akobenga yo numéro nanga 06 869 30 90 donc bande nango lisusu 06 869 30 90 donc malamoko na numéro wana osuka kaye moko yemoka ya ma téléphone ne eza secrétaire te eza yemoko nde muta ya ma téléphone bengi par rapport à situation za nango malamoko solution eza mina ndenga mo bo pété ndenge mo bo pété maître na moni pona lelo nga moko na moni musalo ezaki makasi na moni photo kataka wana pona lelo prochainement tokoya kozonga awa to mona banyoka. Ok, le colo le bibo c'est bon. Banyoka kutu ko banga te na nango basaka. Basaka. Na ko tika bango so ba motambula. Ba petit mingi ba kinanga na kata bango ba kisa banyoka. Mais yana misusu ba ma osimba banyoka na quartier. Et net nana moko vipère a ki boui. Vipère. Vipère a koti quelque part. Mais ngana kité ba bengi. Ba bengi petit aya djui. Donc mais bato ba omona ki na sala ka mabe ok na ronde ba petit service mais ba yangata on atika ba tambola na lupango quartier koma mabe parce que nyoka langa mako abima soko tuni bato ba aya quartier sala 3 mois na libanda pa jonga imoko mais ce quartier koma soko fandi oyoka jeune garçon
toyebi ondoki e ba nyoka na ba buka bana bato boy donc na ko obligé. Est-ce que heure nyoka wana rumela libanda bongo et ça là ba dégâts libanda tondeni petit nyonso ako simbaye soki net yana solo na yo atambola na ba côté na bango soko tuni ba koloba non atambola na côté il y a 3 personnes. Est-ce que bata quartier a permis de venir vous allez est-ce que maman mettre le baiser à solo nyoka c'est la ta dégaté et soit pas ta mutu mon côté réalité vraiment je peux aussi mama nyoka ngo anga na pi petit na es na pi petit ni to kende ba combat voilà to ke ba combat simisa mo biloko ya ve na ngai nana minga olobate maître to komina suka je sais pas ce qu'il y a robaki Césali et ko zala to moni pe champion petit ya ko bak César boye omoni ndongo yakaki ko luka ko rechercher ngabo vraiment makambo ya kana polémique te na linga pe politique na ngote na ko remercier bato lelo soki bato ba mona nga parti par là na remercier nani vienanga acteur à film Roga le suprême lampadaire les suprêmes lampadaires. On te salue tous là où tu es. Voilà. Beaucoup ko yango zo continuer kaka voilà. Beaucoup ko na succès nango beaucoup ko zo beta ma toujours donc et tant que beaucoup ko ezali vieux na rotika ngate na okimo sika na yi donc faut na remercier et na osenga pe na moi ba vieux bazar na ba continue biso et lokola balobi mbonga kana mwana mokete lokola Gildas Ambendengeso ouais les demi-dieux Gildas Ambendengeso ba salam à trop na pesi salam na mama na ngai Ida motema prophète silo na pesi salam na petit na ngai Stade Boué d'Estra Musica misapi lengi na pesi pe lisusu mbote na yemoko DG Raoul Ominga les grands moines ba mbote à trop de batika ngate basala pona to défendre mingi hein et mboko yo quoi donc parce que baninga ba mystérieux ba benga ba ninga ba utaka ceux qui wapi surtout na télé Congo na monaka mais jour yo kita kunezela makambo na moni bon na ebité ba meko sala nani oya voilà comprenez que Christelle Masoka fungoli nzela pour mettre bende yum tozana besoin passer une émission a contacter kaka mais biso tozaka na pona ko fungola nzela tout ali sabido makambo ele kana kata pour savoir vous mettre mis l'esprit autant de caméra pesa batu 5 ou bien 6 au batala yo biso tala partout dans le monde non na pesika madame nanga tabita mama mwana nga una linga mingi na pesika mbote belé na pesi mwana nga Olivier mbote na pesi pe na famille nanga tout papa nanga mama nanga libota nanga tout bandeko ba mettre tout na ba o bataka timbi na ba o bandimaka biso ba mbote na bino toujours to continuer na ndingo wana po valeur pe amakamba ngwe mata maître bende yo d'ailleurs le bago théâtre. Merci beaucoup maître to komina suka na invité le bago loba bon mingi oloba ezate un numéro badjwaki mais pona koyeba valeur ya manzaka esengi ozala mokosa voilà pona koyeba valeur ya manzaka esengi ozala mokosa ozala mokosa voilà adage moi kitoko wana pena bokoko pena ifandi nakata adage wana voilà ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs nous vous disons au revoir et surtout restez connectés sur Africa Uni Télévision. Abonnez-vous massivement parce que Christelle toujours na kata Brazzaville pour na koleka na ba kwenyoso à faire découvrir bino Brazzaville. Vous savez vous-même qu'on a commencé par le grand to leki na ba à travers émission oyo na micro oyo ba mikolo ba leki ba roga ba duduko pa ba Kevin Mwande ba leki na micro oyo mais nous allons aussi descendre to kitati na ba niveau moko ya seko même artiste baso bi masika na ba ruelle to bi to matisi bango likolo donc c'est ça notre devoir botika la connecter yum to na besoin yeba Brazzaville bien. Abonne-toi sur Africa Uni Télévision pour que aux Angata News mon côté au comprendre des news. Voilà, j'espère que vous avez suivi avec attention et que ce numéro vous a plu, car moi-même j'ai été emportée et surtout surprise du numéro que Maître Ebende nous a apporté. Donc voilà, mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement, abonnez-vous, partagez également l'émission pour permettre aussi aux autres de découvrir et voilà. Likez, pourquoi pas aussi de cliquer sur la cloche de notification. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine découverte avec Merline Kameso, votre chroniqueuse.